D'ailleurs, ça banal. Pour on a le la bango. Alors quand on a sauté, Tu vas te la point, va bien yo déplacer tes au rôle bani na miss na bon. mais bah qui soni, bateau va tirer point la mitso bah qui soni. Na minito yo c'est piroger. En tout cas, bon mato qui t'a c'est piroger. Donc bazo benganga mosuki ici. Na za ba service à renseignement. Tout na lobesu ndenga lela, lobesu lela animate. Na bimisele ndenga zo teka ba awana teka ba catch. Oh mukile yibarati. C'est là que nous avons un bogis pour payer ma bande de décortiquer avec nos baliki de bacham sous qui me tape sango de la forêt. Ouais, bogis on nous otangela sana yuma. Azam na vrai yuma. Ngoto bobo kebere. Lelo sa ki combattant pe comment na poto za pona ba fainéant. Bato ba sala rati. Bato ba sala jamais ba kosa ki combattant po ba na tenter. Ba fait bo ketchup ba fainéant. Yego tunde nzamba ba fainéant. Yé venalo nzamba ba fainéant bo ketchup wana. Comme talibumu etonda semoule na ba yop akenda msalati. Donc avant ba faire ba mata biso ba piroger tomati. Eza ba ngolu. Ya moni nga mise monte alelo bangsanga. Na wana sala. Anga yo abelorango. Yango mtu na kote laka. Yango nne na sale laka test. La vie est jolie. Na moke yo kozwa neige moche loba tela et dans solo ko José Mukeba parfait zola j'ignore kito jakingu nyemi lezala kito na kotanda kwa ngangate oponga na nginda katirita manga. Sheraton TV, la chaîne d'excellence. Bonjour, bonsoir, on a abonné surtout à Sheraton TV. Moi, je suis chaîne de Messana Kolobela Bino, où est sport, où est musique, où est politique. Et ça, moi, je suis Bolinga Kaming na Kombo. Kerven a kesa Casemiro de la presse. Asala musala malam, mutingi kaza asubu monier, amimela blo mambuya malam. Muna pesi sumbote na mon boss, mon docteur, mon yaya, mon papa, mon tout. Depuis Soudaf, docteur Chirac Makanda. Papa azo salaga makambo alongola bakuluna, apesa bango misala. O alingaka chômage te. Papa mbote belesko zali bongo na pesi sou mbote depuis l'île babi mo konzi l'île azaka ka moko maître Borome Chico Borome maître Chico Borome mo konzi l'île azaka ka moko et sans oublier à mon coordonnateur noble ndenge ye moko alinga ko pesa makambu yango malamu na pesi sou mbote ya makasi na merveille matumo na El Crack Bologna pourquoi pas Abigail Niala et à Bénédicte Niala nenga na Sheraton to mesala ko sala makambu bo esa kinga bigi fo memela biso mabatu oyo tozo senga yo benvite bozo senga yo na luki na bité. Oh, bo singa ngai fait kokisama. Tema ke non rep ya maison mais apesa sous lelo na bina ko zengsa. Ko poussa na pembeni ya mutu na ngai te, ona benga ka ya na ngai tango nyoso tu. Na benga ki habite il faut ya bosa na ngai to tourner na ngai ki avec Casemiro. Wana osenga noble yo fungwela nga plateau ba mona ya na nga. Bonjour. Ouais, bonjour Casemiro. Donc bonjour na ba fidèle internet qui se va brancher. À ce net moment on a vu que ba otala yo à travers chaîne Oyo. Ba se plaider au monde ya bango. Moi na mboka Piroger lolaka ya Congo. Donc voilà, on a ça pour nous répondre à la question surtout. Yo posenga. D'ailleurs, on a zo banda ko pesa mbote ya lokumu. Ya lifiki pe ya limemia na tata mokonzi kumu monene ya wenge. Mwana mboka Werason le roi de la forêt, ambassadeur de la paix, moté ma maman pasteur si de Jimam Pata. Donc on a ça on a déjà. Si on a abonné à Sheraton to lingaka to sela bido makambu ya malamu on to sela bido makambu ya malamu sans oublier famille na kesa famille kitoko famille monene wana opesa Berniche na kesa cheval blanc depuis Angola. Et trésor na kesa pourquoi pas à Kevin Japort Makwendo petit nanga marché central na Angola on était tombé na Luanda on était Soudan on était tombé déjà petit nanga marché central. Ya pi Roger le lopene photo sur la makambu ya maison mère. Tellement que nous avons na monio le photo sur la mambo ya maison mère. Est-ce que maison mère eza pena bien ndenge zalaka? Bien sûr maison mère yango. Maison mère eza maison mère reste toujours maison mère. Yo lingo comme ça maison père. Eza maison mère. Voilà, toza yo momo na ngwima kasavu bezongel valeur na yango donc kasavu bezanga ki ba valeur na yango oyo tala lelo yo. Tala veni ndenge za bouleversé, trembler parce que lelo nde to répondre ba répétition en public. Donc la répétition populaire n'est public à l'ingaki les lorsque tu reprends dans yango moni ngwema yango moni chaleur donc voilà maison mère reste toujours maison mère. Et puis aujourd'hui tu ma solo oyo lelo ya cappuccino na banana wana lelo cappuccino à lobby to landaki papi ka kol se bondo yama
alobi la pe makambo ngo yango ngape na zwa information ya malamu epai no Cappuccino alobi po Weranson abeta na porte force fongola epai ya Fally Ipupa etant que yo molobeli ya maison mère esala ki yo ndeno take moi na bino ya maison mère akitisi igweti na niveau wana benga na lobaka ke bato tuna mokili ba bata Holanda te eza te sa ki zengi moko lo makambo na ye bato fo balanda ye ou bien motalibo mamo ba lo ba makambo na ye bato balanda ye non donc nga na oyebisaka bato ke bato tuna mokili baza ya Holanda te wa sike yo comme otete Cappuccino lokwa kizengi moko mo ya maison mère alobi makambo bo seka za fu me ba lui makambo ekoki kosalima nga na lobi ardage so ki zengi moko lo ba makambo na ye ba Holanda te ou bien motalibo mamo boy donc voilà tout le monde dans la vie baza bata Holanda te ye pi Roger yo ya komona na ko répondre nga na ndenge ya kimia bongote bien na ndenge ya okata bongote ya komona ndenge mo apena Cappuccino est-ce que ça merci ko pesa Weranson na niveau on etake mona ya wenge to wenge ndenge ezalelaka te ko mema na est-ce que ngo mema ngana te ponga na pi Roger omona ngana pi Roger na ko fula batu te batu ba ebele ba na problème ya ofula ma donc batu ba tambola na ba libabe na mambe bele donc ba na besoin ofula ma donc ngana za te pona fula bango voilà. Pourquoi toujours bané Wera o bazolinga ko cause c'est toujours le phénomène Weranson sincère ya mabe to monipe to landa ki c'est le Osram alobi Weranson mutasala ete ye mutasala e dikerol alobi ngo na epande epa ya fena na tilo kole eza droit na ye eza droit na ye chacun il faut laisser les petites bêtes mourir par leur propre poison mon tout ceux qui ont raisonné ba raisonnement na ye et engagé ka ye mokili ndezo mona ye zoba. Nous ne sommes pas là pour la moi je dis ça, moi je suis le porte-parole. Un porte-parole c'est qui? C'est quelqu'un qui amène la parole. Donc comme je ne suis pas habilité ou bien autorisé à lobela bango. D'ailleurs baza banane pour ngana lobela bango. Alors quand on a sauté. Donc je n'ai plus le temps à recevoir bango. Voilà. Donc, merci moi je suis le porte-parole, je suis pour le message, pour les informations, c'est un porte-parole. Et là, je tiens à saluer mon ami de tous les temps, TMG officiel, mon assistant standing à ego, assisté master na batango. C'est bon guérison, bon établissement à master na Isaac Eli Sikazali et à mon papa na Kessa Nico. Il y a Roger annulation ya ba concert. Annulation ba concert ya tout le monde qui maison mère betité tout le monde qui Kofi Olomide beta quitté tout le monde qui président Félix Oisé quoi tout le monde qui passe sous président Ferrego là mais le tout le monde Fabrice azo kende poto na ba annulation est-ce Fabrice akobeta ta ke molobeli tozo sula non en tout cas nga nazo souhaiter abeta nga nazo souhaiter abeta pour na bolamu la culture na biso au moni on ne combat pas la culture vraiment. Nous avons besoin de remonter notre culture. Le lot tiki temps, tiki li batebele temps, le lot bakomi koloba parce que musique congolais biso motoza ko se combattre biso na biso. Voilà donc nengo bisina qu'il y a un artiste congolais oyo accueilli pour accueillir beta, on a souhaité en tout cas à beta pour na bola ma culture. Et qui miaka ya wenge musique maison mais porte-parole oyo ya mayeli ya makasi on na lubaka ton landa mona ko na TV no Hollande no sati peneke no mutu apporter quelque chose comment na maison mère ya lelo po yo vivant na maison mère surtout maison mère ya lelo na maison mère ya ba président Ferrego le Berité Watanabe est-ce que ce que ça qui pena lelo bo beta concert est-ce que maison mère oyo ya ba mission lelo ben ba ko beta c'est de Paris on dit autre temps autre mère maison mère c'est Weranson donc Weranson atazu ba chinois atie bangwana a obeta a osala ka exploit. Donc la maison mère au tangi ya ba frère ba héritier, la maison mère ya lelo ya ba dinara ba parfait divin, ezara maison mère parce qu'il y a toujours Weranson. Donc Weranson est là. Tant que Weranson est là, c'est maison mère qui est là. Donc on n'a rien à craindre. Hein mon cher. Et puis au Genabi, ba te belé bazola na biso na minute yo. Babia banaka outi Dubaï fier moko komi na ngoya ko sa ba ventir. Te banaka ko kenda ki oyebo babi tous les missions les gars na banzambala ba manette ba Versace. Na bato batela ko point babi ke no yo go déplacer te o ko bani na miss na ba mais ba ki soni bato batela ki point na mitso ba ki soni na minito yo c'est pire Roger en tout cas bo o mato kita c'est pire Roger donc bazo benga nga mosuki ici donc ndena ebuku na arena zo tarsi bo moi na moto mo habité vieux matache nga en tout cas moi na moto na bandi ko remercier nga banda wileriti awa
vieux en tout cas merci ndenge lelo silisi ba antivaleur na musala oyo vieux banda sa biso personne biso na maison mais on a que marmo boye mais à travers yo vraiment vieux aux amutu ya ko féliciter a féliciter nga trop to komiti awa ebi ke na futela boye habite yo ko futate musala munene osalela biso ko futate cela veut dire marmo biso sala bato sepela nango biso sala oyo public a otina biso to sala oyo elingi public yango biso to sala on comprendra yango monisco pire javandi wana donc les catalyseurs blague ezate les bombardiers bosepela pe ke no botumbi ndeko na bino sakara de kuta po yo lelo koma les bombardiers ben non nga zala dans les bombardiers depuis tout ça nae nga zala dans les bombardiers au Roger commando sous suite donc blague ezate bato bayebi ngana ya na ba bele soki mutabimi a chrétien maison mère ngana ya o mutabimi ngana ya hein donc oya mais to moni bogis bopé mandinga zo taquer de la forêt mais to zo mona ta attaque na yo te piroger ben non na solo la ene déjà na sisa qui est na coiffa ki libandi na e donc na coiffa libandi na e donc na sina zong sa na nzela na minito azwaki ba bombe na bimisela ki ba yana oyo ni ya yemoko azolela zo kamwe bimi ndenge nini ngana piroger ngana ba service à renseignement tout na lobeso ndenga lela lobeso lela animate na bimisela ndenga zo teka ba awana teka ba catch oyo mokile yebaka te ngana zanga na ba renseignement ngana na bina simba mutu osimbi wera ngana bina simba yo ça na talio penza olela po ngana na renseignement ya blague te na service à renseignement ba ko se renseigner na vie na yo mobimba pe ba pesi ngango tant na betoleli ya moni bato basilara so muta meki piroger abungi obimiseli lobeso ba CD ne ngano ka le CD mais ton saka ba catch ton saka bimise ke no bi afutela yo a pesa ba mbunga afutela ba transport e komelo ko musi mais non tika ye na zaba na besoin aussi mba esouté on comprendre hein eza bien c'est un frère donc on a zaba besoin aussi mba ete tika ye ape manaye. Mais na sati pena geno so ko mama sankara okumo ocha pena ba kimia moboy c'est dire geno o sala ba posa no tipo olongola pe ozo ba place ba Dubai ozo ba posa ba place ba France ne mas de ma pata à proposer ozo me poto mais non déjà ya za na maison mais ngana kenda da Dubai oh mbalo na ti Qatar na ti Dubai te na ti Qatar et sera coupe du monde betama dans la mission ba Cédric Bakambu ba Dieu merci mbokani bango bazo lota non ba kende Qatar mais ngana uti na tu comme un stade climatisé au senti stade climatisé na Qatar non exact que pour ngana bouger ou bien pour ngana travailler il faut mutu moko longa non ngana piroger na otira la piroger mutu na mutaza na marque na ya zana maramna yi hein donc bon longo la idée on a que ngana remplacer mutu ou bien ngana non moi je suis piroger d'ailleurs to beta apende monter to za pili na tomate to la trabiso tout rouge mais to beta poste morte yo yebi ngana piroger na ya na lokota lingala mbote na bino baso bozuli bakuli nena bolandi mona mboka piroger o matala mayina ko bisa bino mami masamba tani mona mboka wera son na lifiki na limemia sombele suka bisanga bolobo suka bingwele wana piroger eloko salanga o bato basepla na ngwana mutu na mutu paza na ndenge na ye mutu musupa ya na greco mutu musupa ya na ndenge na ye voilà to ndeti yo pe na maison mère que chanteur bazwa ki otengo comme porte-parole na bazonga na ka maison mère chanteur te na opération dragon na ça une opération dragon o ezalaki pépinière ya maison mère nga na zo chance o na podium mabalazamba playa wana donc avant ba faire ba mata biso ba piroger tomati eza ba ngolu ya moni nga mise monte lelo bangsanga o ba leader o ba bimi lelo bana mikio ba bimi ba bengo ba président ana makota bangsanga po mamonga na salle na musique déjà bango ba na payment pour le bilité yo kana ta voix o bando ça na maison mère nga linga bongo o na ça nga na wana sala nga yo belorango yango mtu na kotelaka yango nne na salelaka test voilà c'est celle après na vocal na beta mingi la vie ezali na moke yo kozwa neige moshelo batela et dans solo ko José Mukeba parfait zola J'ignore kito jakingunye milezala kito na kotanda kwa ngangate oponga na nginda katirita manga
Dr. Chirac Makanda, Oegia Piroger. Je sais qu'Alenda, Oegia Piroger, n'a qu'un abisso, n'a Nogolias, à qu'un abisso, n'a Cécile. Piroger, tant au moins qui bogis bon paiement, a comme une apôtre de Bakomi Bakombata, a décortiquer de la forêt. Et c'est là que nous avons un bogis bon paiement, on a décortiqué, il y a un niki de Bacham, souci de taper ça de la forêt. Ouais, bogis, on nous a tangélanga sana yuma, asa mutumo boye oyo, asa sans position. Au moment où tout ça a ta vie, à comme à 100 position, à comme à tout travaux, touche à tout. Donc, il y a un combattant, il y a un PKK, il y a un pasteur, il y a un PKK zongi sous musique, il y a un donc asa aye besika attends tu ngembo, là mo pe ngembo a kenda ata mo tout droit mais il y a ben mo tangelinga azo ye belo ka salati. On comprend pour dire que asa muto ye biwe ka santé. Ayuma. Asa na vrai yuma. Ngoto bobo kebere. Nenga wana donc aza jomo boye ayoka soni pour lelo bana mike ba bimi président bina filé azo sombela ba mise ba car ye journée sombela ata ndeko ne moko ata vélo na vie na ye awa soni te ba vibrateur ba bimi bazo beta ye so aza musicien réellement musicien il fallait abim s'appelle eloko abeta ba yoka e. Oh man, mais on a que rien. On est là au salaté. Donc, nous avons fait pote comme il passe. Pote les lois, ceux qui ont salipété, au zoaté. Zéro fainéant peut faire sur le boba, sur le balobakuna. Donc, Joanna, fainéant, il y a encore mon landa banyon wakala. So, mon moutaoumi ko kundula banyon wakala, pour comprendre les ampiaka, nous allons te salaye. Faire le bobo on a affaire ni na mono taquer sur le bobo tout le monde na Patrick image bazo na Patrick image bazo we là ba makambo faire le bobo on a nini ya pire je ngana linga na so malamu chi. Non, en tout cas fait na biso le bobo aza grand frère Papi le Prince aza vraiment aza a créé idéologie moi bien zéro fainéant. Zéro fainéant na poto a remarqué que ba fainéant belé ba na poto moni lelo ça qui combattant peu comme na poto za pona ba fainéant bato ba sala rati. Bato basala jamais bakosa ki combattre po bana tenter ba fait boketu ba fainéant yeko tunde nzamba ba fainéant ye benalo nzamba ba fainéant boketu wana o comme talibumu etonda semoul na ba yop akenda msalati yango busane zakaka ko le biloba lo babani bani donc lo bobo aya na système ro zéro fainéant na mikili alingi mutu nyonso to sala so mutu ozo sala ozana tenter ya ko sala n'importe quoi. Donc, il y a un monde à féliciter. Merci à Pierre Roger, tu as mis vraiment cochité de Coco Madana Souka Bissou. Bon, tu es dans ma solo ya. Au pis oyo de la forêt Azo a proposé à PC Bissou et Angwana. Ils ont mis balé. Et ça, c'est des génériques ou bien ça générique qui manque na chanson moko ya rumba. C'est des génériques. Donc, d'abord, ça single. Merci single na combo ya état d'esprit. Pour Bissou, tu as ban na wingé. Moi, je n'ai jamais sopaka. Je n'ai pas état d'esprit. Moi, je n'ai pas zali. Je n'ai corrompre pour na kumisa yo yeba na olia na ngala mais na kumisa te. État d'esprit le roi sakara comme kumisa fait fali pour. Te wana état d'esprit te. Kasi nena ba faire ba selone ba ofinga de la forêt ba bogis ba yango bobeti bango état d'esprit ne ba pimela bino visa. Non yango wana to yeba état d'esprit te. Tout na ba ebisa out. État d'esprit ça esprit wenge. Moi na wenge a complexité. Mwana wenge abanga apeti. C'est ça mwana wenge. Obana wenge ne te pesa goût. Wenge me te pesa goût. Wenge za modèle ba orchestre belé lelo. Donc lelo ba orchestre belé o ekoma lo ba pona wenge me te pesa bango goût. Wenge pesa bango posa o sala ndule. Ya moni wenge état d'esprit. So tali ba leader le rôle président Werason le roi de la forêt. Esprit, mille esprits. O tali président Jibem Piana. Esprit bana wenge. O comprendre. Nalobi o ngana tanga yo to tangela. Mais abana wenge te ya Piroger o sukisi bongo poni abana wenge continue e wenge siko kana jibe na we obi bien que lelo etikala ka wera sona jibe moningo ça onika na loba yo biteke lelo bato batikala o lelo que non quand on parle de wenge on va wera son avec son ami son frère président Jibe Mpiana obi bien ngote olingo ko tsaka bato na masolo o za ngote o ko sa public. Oh, bato batikala lelo bazo beta o ba simba flambeau bangwana hein papa olinga toloba. Merci à LM Pro Massananga na tonga moisi soyez sous assistance pour na Massanaye
Je suis Kalenda, Marambiango, ya pi Roger yo ninga wapesi la ka Maram. Ya pi Roger bi wenge toujours boule na boule, boule igo na boule. Concert à Zen. On continue, non, on micro peut continuer. On continue, on salongo samba moko. Concert ya poto ya Zeni tout le monde qui irataki. Vous proposez tout le monde qui ouais rançon na pesi biso to aux États-Unis. Date États-Unis yango to moni eleki. Et ça nango bobete biso ba j'ai ko ça leko bien deni. En tout cas, on a informé la fanatique que tout ça la single na combo état d'esprit. On a expliqué un état d'esprit et ça un état d'esprit, ça esprit. Donc même à ta pasteur soit na Saint-Esprit, en tout cas, donc ils ont mon boulot. Il y a un moni biso wenge to un état d'esprit. État d'esprit ça single le Zoya pour accompagner coffre il y a ba clip union surtout il y a formidable. Ils ont bima bientôt là. État d'esprit et Zoya. Alors ils ont deux génériques. Générique à Liboso, to ben on a combo ya contre-boule. Contre-boule yo biso et na boule yo zo contre-boule. Deuxième générique, c'est générique urbain. Ndenge ba urbain ezala nde bomona ba parking banin ezoya. Donc na ba fin de l'année à tobi nango. Pour orchestre dans le studio, on se préparer à conséquence. Au tournement il y a concert ezanini. Concert ne tout le monde besoin mais biso Zénith irataki. Oh après Zénith, aujourd'hui contrat au États-Unis mais tout le monde ga États-Unis en opé et l'équipe boy. Oh to robeta place mo to moni ngo peka boy et l'équipe boy bozo même ma public pourquoi wenge pene komi ko ça nango ba fa nango pourquoi c'est que yo za na sa mai au besoin de deuxième monde ndenge nini pour moi non le ben tout s'attendait que no wenge lelo boy ba aux États-Unis Montunio soit que Zénith de Paris et Rataki par rapport à réseau ba pesaki tout le monde entier les gars na ba TV5 na ba France 24 na maramtu et les cas ba tout ba yebi Zénith to les cas na États-Unis to yebi ça que wa piquer tout aux États-Unis to un projet na biso États-Unis biso moto yeba kango biso moto traiter dossier to monique nombre ba ba sengi yango te wenge me marabongo wenge me maraba 15 personnes te ba 10 personnes te wenge ça orchestre mnene pour le ça batiki ba memi o batiki oyo ba fanatique ba osepelate bokenda na o ndeni botiki oyo bozonga na o non wenge linga ko keno sature moko ya bien pendant osepelisa ba fanatique le roi to gante na producteur to le licite est-ce que ça concert liboso bien contrat liboso oyo to yokanite to la ça non depuis wenge banda ti lelo nyonso tout to betate ba contrat nyonso tout to betate so resimbi to beti so pe simbi te to chara pemeni eza bongo et l'objet de cette chef pemeni ne wenge et telemi ou bien wenge et souki wana non voilà. Bon, je dis encore merci à Christian Lolendo, il est beau hein Christian Lolendo roi Dior. Pourquoi pas je dis mbote na makasi na batu nyonso to ba masa nanga surtout ya Lemba masa nanga ya Lemba Belsi Mbuluku Joël Massini Joël Kadima Arsène Kalonji masa nanga ya Roger yeyo ya Roger to beta pena otali solo ya moko ya bandiko na bino oazwaki idée ya kusangisa ba master na ye po bimisa opisi na bango ba bengi na kombo ya dynastie eta ke yo pe mona maison mais oyoka kina nu idée wana esala ki yo ndeni ba eza bonne idée au sangana eza bonne idée division des armables mais ko sangana eza bien même nzamba lingi unité donc idée n'est bien eza très bien parce que au mona ndeni tonga bengi si batu nyonso tout ezangi wera son est-ce que pour eloko wane si mais faut sengaka wera son azalo bien babeta ngo ande bango bamoni eta ke ne yo molobi akope ko benga wera son te pour eza projet na bango na bango bana wera son na mninga na bango te donc we pour benga wera son te tika bango basala mam na bango ti na suka donc na mamana bolongola kombo ya wera son parce que wera son za papa yene muta sali bango alors basali jeune na bango basali solo na bango na bango bana donc ce que komba wera son kuna e koluka nini. Merci wana zaki bongo pi Roger Molobeli to komi déjà kokoma na suka ya émission na biso to yaki kozwaye en pleine na répétition na bango na 155 awa na Kasavubu ya pi Roger soki ozana mo ba dédicace oki kopesa na mo aluba moko ya malamu na chaîne na biso oyo ya sika ba wa chaîne na bino na senga batu ba s'abonner na chaîne oyo e bando ya Marabiso donc Sheraton TV et bando ya Marabiso de tous les temps donc ozo ba programme bien maramba bien na kata chaîne oyo Sheraton TV bo s'abonner pour maramba bien ezali awa vraiment ba fanatika maison mais quand na FC bino to na studio tozo préparer et loko sikana comme ya contre-boule zoya eza générique
Et en plus, tous en a Marcy Singer comme bon état d'esprit. Vraiment, Walinga a se retrouvé à ben Pyrogène à 09 98 12 30 62. 09 98 12 30 62. Numéro na biso ngwana. Sombele suka bisanga bolobo suka bingwale malko suka Kinshasa. Na pesi mbote na foule Lukisu, les Chinois noirs. Na président Bruno Lubika Mbonga propre. Le président Darly Mongou, manager brésilien. M2 Business, Fiston Itoukou, le représentant valable à panneau solaire. Et Serge Makila, le dragon de la monnaie. Bino Toubolinga Bisso. Bino, merci à tous. Tous ensemble toujours. Merci. Merci vraiment, merci. Naba enyo surtout ba mesana kolanda biso na pesi susu mbote na ba oya ngai ndeko ya. Tant de comme na suka bobandeko na ngai surtout bazana ngola famille na kesa Zizel na kesa Trésor na kesa na Soudaf maman na Gradi na Plamedi. Et pourquoi pas mon petit depuis Soudaf Kevin Mwabi. Autrement dit marché central petit na ngai Soudaf faisait tomber déjà na présence na yo et na pesi sou mbote à Abigail Niala, Bénédicte Niala, la famille Niala Mobimba, famille Matumona, ya Pirance. Ya Pirance Matumona, Babi Matete, Mo Amba, surtout, et Pony déjà yo, Maramozo Salisa déjà comme là. Bon s'abonner toujours à la chaîne Absol Sheraton TV, Oezali, coordonné par Noble et notre président Chirac Makanda, mon docteur, Yemana Bango, docteur Nyon surtout, mais Mona Bango Tenga na Mona yo, na Santa yo, na Yebi puissance na yo, docteur Esiko Zali, merci et merci. L'île les a tombés, l'île est confirmée, l'île Bandimi, pour mon continent, Ezara Amoko, maître Chico Boremi, l'île les a tombés vraiment, l'île n'est confirmée. Et merci à ma maman Odette Mounene, pourquoi pas à maman Karine Mounene, maman Agnès Mounene, maman Cathy Mounene, mère Abassam, mère Abadi, Ritz Kidima, et famille Massikoti Mobimba. Je vous salue, Esika Bozali. Et pourquoi pas mettre Bouddha Machiro depuis France? Oui, c'est un Casemiro de la presse, il faut ça la Marambuyango. Nous avons mis Binding au Sala Marambuyango. Et on a fait sous Mbote na Ribé Samba, la réserve de la presse garçon de chance. Et pourquoi pas à Ribé Lemba, petit Nanga à Palais, on a mon famille Lemba Mobimba, famille Mouvunga. Et merci de s'abonner massivement sur notre chaîne. On a bien tout le monde au prochain numéro. Ciao. Sheraton TV, la chaîne d'excellence.